fans, il arrête de diffuser les fans. Merci. Recommencer, je vais ouvrir. Il a fait son contact. Non, ça a marché? Ça a marché. Ok, Ouais. très bien. Ok, merci. Comment on ouvre ici? Vraiment, ça fait pas bien. Ça fait pas bien. Respectez quand même les grandes personnes. Aujourd'hui, parce que si aujourd'hui, nous on dit que non, par exemple, il y a des gens qui aiment mon cher Abel et elle connaît beaucoup de gens. Et que si elle dit que non, ben, ces gens-là n'achètent pas les billets, je dis que Kofi va faire flop. Je dis que Kofi va faire flop aujourd'hui. Et là, ingénieur, s'il est là, il doit le savoir. Hein. Ingénieur, si tu es là, tu dois le savoir. Que si aujourd'hui, si nous, les fans, on dit, on arrête de communiquer pour l'artiste va faire flop. Donc, c'est à vous de voir. De votre côté, dites à l'artiste d'arrêter de favoriser des fans qui insultent d'autres fans. Donc, arrêtez vraiment. Qu'est-ce que tu passes? Bonjour. Voilà. Bonjour, famille. Oui, bonjour, vous êtes là. On nous a encore insulté là-bas encore. Je sais pas. Maman Chez Jessie de Cindy Love, je sais pas, les Cindy Love nous insultent là-bas encore. Aujourd'hui? Mais hier. Dans la nuit d'hier, ils nous ont insulté que non, les musiciens ont fui à cause de nous. C'est nous qui avons fait fuir les musiciens. Et on citait le nom de mon cher Abel, comme quoi mon cher Abel fait fuir les musiciens, fait qu'à faire fuir l'Hongrie. C'est n'importe quoi. Franchement. Mais franchement, c'est bizarre quand même. Nani so azobenga ngai botika ngai na nasala bonga bafinga kuna balobi no finga Kofi na tie ba voice makambo ebele botika ngai na sisa na makambo na osala na osala na ngasuba live te non na osala sute non nga za mama nga na yaki te na ko luka tika poto te to na ko luka soki mbongo soki bafuta nga soki ni botika ngai na sala kana na zalaki na nga zala ka netre wana. TikTok pardon oyoka sikoyo pourquoi lobby bongo biloko wana bake ko pesa ngona bureau mvali basala nga complot et pas bala diva nyonso eza awa nazo loba ngo nyonso yango na bandi moko mususu na ko chango lelo to mususu na ko chango lobby to kena bango bongo ngana ya na rando comme ça ngana ko stopper na makambo ya publicité ngana ya na bango siko na ba rando kena bango ndengo wana po kikoka ba ofinga nga na ya na portraité na ya na kikoka na bomi longi lokola yete boyi mtaza na makolo pourquoi ya raté ala tabatalo dendaka sala saka bilonga mi lakisa kati ngako to koka na lakisa ba video na nyoso nazo mi lakisa nanga bango ba bomba na rapona nini ba koka na nyoso ba bibomba na rapona nini papa na atika kaka na chaka kaka. Merci kiboy ba biloko e vanda na problème te na matsa oui zela na sisa voso na matsa bino nazo boti na deba demande matsa batut boza na droit ko matsa bo matsa ka jaba le temps vidéo eso c'est la pour tangi message yo bon bo mata batu bo sala ki live wana comme ça bo sala na bande ko mususu pe ba oyo bazake alinga loba y a pas de problème na indiquer te ke batu boyo bo matisa bo sala ba boza na banani bo na droit ko matisa ya bon ndeli o bronzala ki même to tanga so ko tanga to tina mama tasbi so yo autant de pesi mama mec atangi ngalo kwa na yebi français te balobi nga na za illettré pas de problème. Bango ne ba yebi français soki nga na kananga lokola bango baza ba intellectuel baza na ba français kitoko soki nga pona bango jamais na ko sala ba complot o ya kindoki na osala ngote na kimani nanga
Mais botela ngai, il est très na buzoba, babiloko mabe obo salaka, natinda ngo pa profiter, natinda ngo na bureau en validé. Mais bo fuba yo rabino bato baza abakataka. Batala ba complot bato o bino lelo bo komike bato malamu. Ngai mama Sylvie na yako bebisa. Ngai mama Sylvie na zo ko protéger ba Cindy Love. Ngai mama Sylvie boy. Monuta ndiambola. Osana nga banalise. Et puis belé. Bino moko ne bato bo bandinga so zaki nga. Là ça va. Mais le kola bino bo lobi ke il faut kofi abengana nga. Na lobela yete même ko na yaka pepa kofi na yaka teke na yako koma na liste d'appel ke mo pa nga na yena ba no lobela yo. Na yaka na nga moko. Nga ko na linga na ngate kofa yebanga. Na linga na nga pete kaka ba yebanga ta na télévision. Na linga na ngata na ko bata pena kofi. Mais tellement nzambe ya bolingo, amoni musala nga na osala, yango ne mute poussa ki nga pemeni na kofi. Ngate, na ki ma welisa te. Na luka ba mote. Na luka mo pa ou te na luka sinte na sala ma welisa ki na ba ko sala ka rêve nanga. Un jour nzabe mona pe akutinga na kofi, ezaki ba rêve nanga na lo bango mpimpa ka mwini bato nyonso bazo yoka nga. Ezalaki rêve salameli. Ngana to si nzambe puisque ezaki rêve nanga. Siko bino boyo kotela makamuni botela bato na se o ezaki peut-être omonde ka koko mata mais so omonde ke bato moto zaki ka oto sala ki live jeudi soki bato muso bozei na après to si sa kotanga ba voice to si kotanga message o eke na bureau val o ba saleli biso complot to tanga ngo bino boyoka nini ba lobby ngana tie bino ba voice na tikeli bino ngana koloba na sute bino commencer la intervention ngane na lo boy ici na lo ba sute boyoka na si sa voice o. Dans la nuit d'hier, ils nous ont insulté que non, les musiciens ont fui à cause de nous. C'est nous qui avons fait les musiciens. Et on citait le nom de mon Chirabel, comme quoi mon Chirabel fait fuir les musiciens. T'es qu'à faire fuir l'Hongrie. Du n'importe quoi. Voilà le belimboyo le belimboyo la vivra ma kimi muta kimi kuna na kimi kimi kuna zali kama mbala mama ba ba kute kata azali kama mbala mama ba wa kimi kuna mama sana kuna ndio ndio azali kama mbala mama ba ah azolobela siko mama na biso nani kutu komene nani oyo asala bénédiction par les gens Bobette boyo azolobela Bobette azoloba ke Bobette azali kangwa mama na biso mama ya ba Cindy Love Bobette azali kango ya mobali ya mama ya ba Cindy Love d'après la diva nasi ça Franchement. Mais franchement, c'est bizarre quand même. Il faut faire très attention. Il y a des gens il y a des gens responsables dans ce groupe. Il faut faire très attention. Il doit faire attention, parce que sinon, le concert là, il va voir qu'il y aura des vides. Parce que vous rappelez, vous c'est ça la bonne live toute la journée. Et les gens Landry, yoso bake boyo ka soni. Landry kidoka. Yo monanga la Nigeria. Continue message. Landry va te faire foutre. Zela. Bozi na ngana loba. Mona kama mona boya na linga ke koma na tana bino. Traite. Landry. Yo finga na position nyonso. Ngana finga mokolo moko te. Na botika la pe ko finga o te continue yaya. Ndeko na jolo luswa maza awati. Modelo nga nazanga na joli luswa na tika o finga o te. Finga. Randi finga yaya. Na tika pe ko loba te eloko moko te ata nini te. Pona yo coup de chapeau Landry elekelanga mokili. E kamusa. Mais na loba ki bien ke na tika la ko loba te. Kidoka. Tango yo zona ba live na nga mutu moko te yebaki yo. Ozaya ko yeba na kini. Masala tout na ochoba minati na zotambusa yo osali petit lelo boye poto okimi boye ba chaîne osali chaîne na YouTube na forcer nga mutali boso na zaka abonné na ya 3e
nazwa chaîne na postango na communauté o etala marako leka ba live tout onga na postaka même ba Kofi na monata mutu moko te o aza fan ya Kofi a postaka bémission ya Kofi na à part vivre naturel o achaka la communauté so bi communauté de Landry yebango lelo ke yope bana ocha o bana ko cha ba vidéo ya Kofi communauté po etala même yo moko ba vidéo no cha na communauté na YouTube po tala makoleka. Mama Sylvie, ayelanga ba chemise à basi, asala boye, mama wana, banini, mais retour au lobate. Merci. Tokuta na Niger Arena. Po eleke la kinga, nana mona mutabaluki la mbongote na vinanga. Mbali boso eza yo Landry o lomide. Onga mama Sylvie na chaki mokimo baba yeba yo. Nga mutali boso apart pa kialos. Deuxième ezala kinga mona bano booster yo. Landry, finga ngandengo ko finga. Mokili mbanga ntaba. Un jour, toko kutanaka. Iza pototi. Poto soko yesika. Gauche, droite. Bazo lobela yo. Nano seli ta une année, ta 2 ans, 3 ans. Ponde ozana na peso 10 ans. Peso no sto sala kiamu. Na poto poza la muta solo. Oza la mayele. Na mindele. Bana ko compter. À partir de 5 à 6 ans. 10 ans de koyebana. Na ba mindele. Oyebite lobina na sunga yo. Landry, continue ko sala nga complot na bureau Val. Landry, continue ko sala na tikilo bureau Val. Landry olomide, lokola yo lelo mutu aliboso zo kotanga nsoki. Pona sina bloka yo. Sina bloko partout. Pour lekela ranga la linga ko lobate. Landry, yo continue ko sala nga complot na batu na yo, pas de problème. Banda Kofi yo penza yo, Landry, moni yo, na otika la ko répondre yo te. Na ko répondre batu mususu nyonso, mais Landry nga pena yo. Non yate. Uso finga nga koka yaya, na ya suko luka nini. Na ko ya ko luka nini, oso fingi nga koka. Nazama be makasi. Ya, merci. Merci. Le sako. Nazama be makas. Merci Landry. Bo bloqué te, bo tche sumte. Pour na bloquer te na tikeka na TikTok. Partout na bloquer na tikeka na TikTok. Na tikone na TikTok. Yo go tiksa koma mama site. Yo gotik sanga komba mama. Yo za nani nge tata nkento noko ngudi nkento. Otik sanga mama si. Yo za nani. Zela na otio ba audio. Tokende. Merci. Nzambe okola kusako muna. Tous les jours, il y a JDM qui m'avait insulté. JDM a fini là. La boyoka Kofi a chaba musicien na ndaka pourri nana yana makambo wana nyonso kuna bino mo bo comprendre. Landry eza so eta Landry motamemango azo okomo ya kokoma toyoka soni po ozobanga ba secret bima eko bima lelo nazongisa wana mwa moke na oloba sute ata akomi na ye wana tokanga mikro totika ye akoma lokola kizunguzungu. Ah, le belo te pour. Finga ya. Mais franchement, c'est bizarre quand même. O bana finga una coca, bana ko finga coca, nyama, oza muta pasi, muta oza makolo. Landry bana ko finga ngane bana ko finga nga awa. Tia ko tia soni tika mama si. Landry continue. Ba sinale live mono tata nzami sope na ko akolongola o ka bagata tableau ba kangi na bino na mona bino sote. Ba kangi penza izini. Ojo ba finga Kofi. Bande ko nga nzambe na nga. Nasi na expliquer. Donc bo Landry bino bo fingi kuna to yaka ko bloquer to moni ndenge bozaka ba lâche.
Kofi azara na pasi ya kozwa bato loko abinobu. Kolekisa pete pona ko bloquer yo. Oza iniki awate. Oza live na yo te. Soko lekisi na bloko libela bwana mona à côté mususu. Na faux compte. Et puis on a dit faux compte côté na bloko rango. Kolekisa te po lingo sala lokola yonde mwananzo. Keba. Komatia suba tout est moni. A fini susu. Yi yonde loko. Na ofinga ode ya finga kikoka. Obano finga koka, o finga koka. Just mute. Mute ya mute ko bloquer te mute. Ko bloquer. Mute just. Tiens, distraction. Distrait biso. Poto lo ba makambo tozana ngote. On va parler tout. Bino lokwa bake porta nga pa Kofi. Nga pe na ko loba. O mo pa wa yebite. Bande ko bozela, bato tina ba demande bozela. Ko expliquer. Non ba demande journal on a reçu la montagne à Kofi on a sorti na minute na ko na miette parce que na yeba ni bocha na kutu na bino ba ko bien moi ka déjà ba ndeko nanga donc on a provenir du programme ça dans mission matin. Nous on fait tout pour que les gens puissent acheter les billets mais que ça fait que depuis Hippodrome l'énergie qu'on a dépensée ce qu'on peut nous remettre le temps qu'on a perdu. Est-ce qu'il peut... c'est tout un investissement. Tapoter lève la fin, bah, sinon, ma casse. Bah, sinon, les bandeaux, tapoter. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont... En fait, ils m'ont parlé de ça. Et moi-même aussi, j'avais comme l'intuition. Ouais. C'est comme quelque chose, tu vois. Et je viens de tomber dessus. Moi, j'étais. Moi, à 23h. À 23h, ils avaient commencé à parler de nous injurier. Tapoter la famille. Ils sont. La famille comme un danger. Oh, ils ont bomana. C'est mieux et que na bongo. Mais bon, t'as la bateau, oh, bah, continuer à soquer le lot, oh, bah, mon sujet, te zo banda. Na to bandi sujet. Pour moi, la maman Sylvie na zanane, pour na kuboma moto, pour ma kamuto ceux qui sont biso na biso qui na bureau validé. Mais nous avons battu bazo kamina nga fongu, batina makamuno na bureau validé. Tozo kende. Bolanda audio ici là. Pour na tika malwa pa Jess. Il y a certains d'entre eux, ils ne sont même pas en France, ils ne paient même pas les tickets, ils ne paient même pas le CD de l'artiste, ils composent, donc ils font rien. Il n'y a rien en fait. Il n'y a que nous quand on fait ce groupe-là, ils font quelque chose. Aujourd'hui, si on dit qu'on arrête tout, on n'aura personne. Boyoki. Sur les tics, sur TikTok. C'est vraiment bâti qui a colobé la Kofi pour faire au salaire. Et l'autre côté, Boyoka. Bande ko ngana lobela ngo wapi ngana kritika mo pa wapi ngana loba mabe ya mo pa wapi boyoka bato o ba kesala nga rapport ba makamu o ba ngita o ba sala mais lelo bamba latsa berna ba ngwana pa na nga ba Sylvie ponga na che audio o bazulu baki mama mo pa o azo ko manipuler mama si po biso to répondre bon film bon lukina papa d'Achille pardon bon lukina papa d'Achille quoi que le groupe de Rokiem. Après, vous voulez seulement les gens qui puissent vous insulter les gens sur un TikTok du matin au soir. C'est ça que vous voulez. C'est une énergie qu'on fait passer. Suba, maman si a yoka kinga solo ma suba. Même voir na Kofi pour aller pour Kofi ayamba kinga bango ba yamba bango nante. Basale nga complot bango nyonso. Ba NP la diva. NP la diva. Ba oba yebi boyebi. Mama na nga makespe na tiko maluba. Ande ko boyo ka discours. Discours. Annoncé. Toleka. Boyoka rapport ba ke pese na nga. To fongola micro bo tapoter ba ker toujours. Faut boye ba batu babana batu na mabe, batu bakota batu soki, batu basala batu mabe, batu o balingi batu te. Masi. Na kotika na mama si bino bozwa menga na osala nga na ndenge na kotika na nga ete me na osala nga na ndenge na nga. Mais pona bino bozwa. Do sala ba promotion. Merci. Pao Master. Mo Pao.
Encore une fois, je me permets de vous écrire, car il est vraiment temps que Mamassi stoppe cette bande de folles qui se disent Cindy Love sur TikTok. Elles passent leur temps à vous dénigrer, à vous faire passer pour un tyran, et elles se vantent de parler avec Mamassi en privé. Je cite leur nom, Bonne, Cindy Love Nation, Sylvie Mode, etc. Hier soir, Sylvie s'est permise de passer un voice d'un monsieur qui, soi-disant, est fan de Mamassi, mais dans ce voice, il vous traite de tous les noms. Je continue. Hier soir, Sylvie s'est permise de passer un voice d'un monsieur qui, soi-disant, est fan de Mamassi, mais dans ce voice, il traite tous les noms. Tous les noms. Comment peut-on dire qu'on est fan d'une artiste et en même temps tenir de tels propos sur la personne qui la propulse dans le monde entier? Candela, hier soir, Cindy Love sur TikTok. Elles passent leur temps à vous dénigrer, à vous faire passer pour un tyran, et elles se vantent de parler avec Mamassi en privé. Je cite leur nom. Brown, Cindy Love Nation, Sylvie Mode, etc. Hier soir, Sylvie s'est permise de passer un voice d'un monsieur qui, soi-disant, est fan de Mamassi, mais dans ce voice, il vous traite de tous les noms. Comment peut-on dire qu'on est fan d'une artiste et même temps tenir de tels propos sur la personne qui la propulse dans le monde entier? S'il vous plaît, mon pao, faites voir ce message à Mamassi et je pense qu'il est temps qu'elle fasse un communiqué et c'est soi-disant fans. Parce qu'elles disent lui parler en privé. Donc cela voudrait dire qu'elle cautionne cela. Au moment donné, il y en a marre. Marre que le monde entier s'en prenne à vous. Nous, les cofiphiles, déplorons cela. Si vous pouvez montrer ce message à Mamassi afin qu'elle puisse réaliser la gravité de la chose. Notre album vient à peine de sortir et nous n'avons pas besoin des fans frustrés comme ces soi-disant fans qui ne viennent pas dans les concerts. Leur fanatisme se limite seulement sur TikTok. Merci et bonne journée. Votre fan, PN La Diva. Merci. Et ce Boyoki. Sikoyo na atia la bino ma voice. Boyoka biloko. Oh, nous se kene na bureau vali. Nyonso o basalenga complot na bureau vali. Boyoka voice. Nzambe merci. Moto a bureau vali ndengo tindelinga biloko. Okufa pamba sans oyeba. Abano kanza JDM. JDM limbi sangai. Landry, ça va. Le tenir vos soyogo, bon, on est depuis comment sur Léo, nous allons faire Kofi, donc depuis, donc c'est pas la peine le côté de Mosino. Fani ya Kofi ngaka Kofi mama cité Tolanda makamyango. Bon, yo on est aux milieu là, au côté de la Sandra Kazadi, donc milieu Kofi, il y a Grand Pao. Et puis nous êtes dessus Maman Sylvie Mode. Vraiment, lève à celle qui wana
et puis c'est moté. En tout cas, nous allons contacter mon gongo, pour mon gongo, on va aller bien, mais le point là, il va battre. Là, bande ko vous en assez. Quand tout ça, niveau baga badou pour le sentiment d'ailleurs mon. Donc en matisse va éviter le parce que n'importe quoi pour mon pao. Vraiment n'importe quoi. Les petits sogi au yoga qui. Merci beaucoup maman. Oh il y a massive. Vraiment c'est moté. Maman wana yi ça. Asa malade ne sugna lo yenge suga ni yepe suga bes na ye vraiment c'est pas bien le ni mono. Amati sugi mo simoko mo sona azoko ba makambu ya sanga ti. Mama kanga miko mama maka. Ça m'a vraiment jeudi. Amati ki mo simoko ba ni n'importe quoi. Maman Sylvie. Faut que mo pao. Donc bakami donc amati se ba éviter lo bazoko bazoko ba n'importe quoi pour mo pao. Vraiment n'importe quoi. Les petits sogi au yoga qui live yango où il y a massive. Vraiment c'est moté. Maman wana ibu ça va live té. Asala ba live na sugna lo yenge suga ni yepe zo ba bes na ye vraiment c'est pas bien lo ni wana. Amati sugi mo simoko mo sona azoko ba makambu ya zanga tina kote mo pao. Mon power dictateur, mon power tikanaye, sini, ceux qui ont avancé, faut que mon power. Donc, comme belé ma bé à l'obi mosuwana, na lève ya bama slibi wana. Tiki loba, ala, est-ce que tu sous tato baka, a benga bakuma batu. Ouais, ça est tato la confirmé, na kolobana yo, donc, aso masa donc bloku muku zagatina. Tu éviter ceux qui slibi modo wana nini. Vraiment, pour nangai, azali mbuma mabe na compte basini love aibi ko sala live bien eza soni vraiment episinga ikanda tana yo yango les bon na le blayo suboyi ba yango que ba live ya masini mode ils allaient bien été abo ko tsango tantôt pour ki mu Congo ba nini donc on dirait pas naie sini c'est donc on dirait que comme la bango alors que mukulu bakutana ngina mupao na ING na ING arena azobana tango mupao ayiki kupe bango mbote kupise mbote azobana mupao ngana zisi love mupao apese réponse que tozalaka mutu moko ezalaka ya kokabulaki tolaka mutu moko mais ba live na ye vraiment c'est pas possible. Ils ont s'émoté, ils allaient s'émoter. Donc, la ligne commune du matin, mais sur la ligne live, on a salé qui wanako, vraiment, ils ont bien été. À côté, photo, il y a Sini, il y a Mamassi, à la tête cinglée, n'importe quoi, donc, Tim Maman Walmino, l'ongle la photo wana. Il y a un habité Maman Walmini. Donc, gros, ils ont un manque de respect vis-à-vis du couple Olomide. Ah oui. Oh là là. Je le gars, le coup continue là yo lien. Donc lien mon quoi. Vraiment engager maman c'est qui mode na bailler. Donc ensuite ma live il y a couple Olomide na ndingi mabe commencer bateau bazali contre mon pao bazolo bana le mon pao makambo izanga tina ole qui habite au Karato akitse bateau mais bateau bazako stressa mieux toujours na mutima na bango contre mon pao mais c'est ezali ngona olingi mama si d'accord mais c'est le mot proprement ezali couple kokina na bande ngona te commencer bateau oh franchement non mama c'est plus mode en tout cas dans la vitesse comme nous avons entourage wana basandra kazadi batutu roba na ba kofilo bide mo pa on a biso mais ko pesa mo son wana maman wana batté bouton c'est vrai. Ok donc c'est Mama si pour la musique na ye pas pour le reste. Parce que mon collègue Kofi a présenté à Bisso Cindy le cœur na album il y a bord et dans la combo alobaka te que na 8 mois si à Sika à Kobando Yemba. Non, il avait dit il y a une chanteuse
Boko découvrir et mon qu'il est d'accord. Il avait raison. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec la voix du Cindy. Mais respectons ça. Et pas Baladiva, dénigrer Cindy comme pas possible. La première fois qu'on fait un matin na live na bango ezara poani parce que bako le makambe janga tina concernant moi sinaye. Et Kofi pensait que c'était le Cindy Love. Or non, et qui bango ma Kofi fil. Na live wana toyoki ozo mama Sylvia tia ba tinda Cindy a que noté kaka basede. Oyo tike la ka charge tout kaka na mopao. Il faut bouger que Cindy o lala trop. Mais to boya live wana to kenda ka susu na kuna te po ma ba popo ya boele kakandelo. La famille botika makambo wana. C'est pas parce que vous finissez maman Sylvie que vous montrez que vous gagnez. Donc vous pensez que Ekoza na peme na mopa ugonde okoti lola. Bomoni ngotiani. Ngana yoka live ya la diva azoloba par rapport ya ba ko swano biso to kende ko finga ba mama Congo ba Jael na ba mani kende ba yaka ko loba. Aloba ke yena éducation na ya zana ngwa ko finge la musicien mototé. Mais les gens a fingi, a quoi fingi la musicien mototé, mais a fingi maman Sylvie les gens, hein, pour na kofi. Na likambo yo, maman Sylvia na ngona torté. Aye biti na likambote, mais aye au finga. Ah non, la famille, ne faisons pas ça. Je donne la parole au suivant. Bonne, tu peux parler. Merci. Bonsoir, maman Sylvie, bonsoir. Maman Sylvie, il faut soutenir yo. Donc, et ça passe donc. Maman m'a kalobi presque tout, hein. Kalobi nyonso. Il faut tout yawana pour nous soutenir. Musique, il faut yana besoin de pour la vie privée. Donc, ko katara ba live ba ninga ko kenda o mémoire pas mo pa o ke baloba boiza malamuté. Et puis maman Sylvie ba live na eza na YouTube. Soki muta monika place o batinda ki amukebo ke ta la contenu nyonso ya live. Mutatikala ko manquer kofi respecté mutu pas tikala ko matsa mutu moko te ko finga kofi mais ça li passe ko mona kotina ba message aboye kaka po boyinisa mama Sylvie pa mopao kaka po boyinisa ba Cindy Love ba considérer bango te et pourtant biso tozo défendre artiste na biso tozo défendre mistana na bango le so tali na réseaux sociaux ba page ya ba polémique ezalaka ya mabe ya kofi mais les autres biso to fungoli ba page les autres to cha image na bango na ndenga bien to so battre na ba page na biso mais biso nde to abatu mabe donc maman Sylvie biso to soutenir yo